Judas azalaki na maître avant azwa mbongo Christ alobaka ngo ke moko na bino osani akoteka ngai nani akoteka yo nani akoteba se babeli moso mais azwi mbongo po ateka maître tozomona kisi bapesi otia bafilme oyo nde okozwa mbongo mbongo wana esali eloko te par rapport à lipamboli ya nzambe. Donc pour moi ce n'est pas bien, ce n'est pas édifiant par rapport à peuple de Dieu. Donc au moins le prophète a ça la propagande ya ministère profonde qui a kubeta la sali boya pe bo ekozala rotonde. Satan ayaki na Kinshasa erolela na Angola ezaka pona attitude na te bat bolata mabe yango sala ke Satan erolela biso na championnat. Voilà. Donc c'est ça la vie. Vezana ba parcours nango. Donc dans l'église ozo luka pe ozo bimo ozo luka. Oui, nazo luka, nazo travailler pe l'église, nazo luka. Na za expo yango wana. Ezana ba bandimi mususu mona ba ko tsaka ki paraissait. D'autres familles ezaka important, d'autres familles ezaka nango vraiment ezaka nango po importante. Mais so ba koma na niveau osala ke azu biloko apesi pona bana na ye ana besoin ya protection. Na ba kuti mususu ezaka no Bible ezotokizango ezali. Oui, ezanango, eza normal, tu coutumier. Le vieux mariage, coutumier quand on fait à l'église, c'est tout vraiment pour la bénédiction. Mais si le Bible c'est dans quatre églises, on l'a dit voile, vous bibino aboko. Mais la famille qu'on a baillé bien moté. Même pour ça dans l'église, ils annulent. On dit on te met maman, te met comme bébé bayo. Keto pena comme keto motembe comme fuata kana motembe comme funana kati na ko mona ke mo mbali yo c'est que ça ke tout comme sunde ko poso mona ke alekio la sunde ko no bien aux ali pamboli pona yo monde android monde à vitesse non nous sommes des chrétiens non la parole c'est plus que la culture, la parole est plus forte que toute chose. C'est pour laquelle moi j'aime la parole. Un exemple. Quelqu'un peut prophétiser pour quelqu'un. J'ai vu une parole de connaissance pour toi. J'ai vu, tu vas aller loin, tu vas acheter des véhicules. C'est bien. Les prophéties attirent les gens. Ça fait du bien. Donc, tel comportement, telle attitude, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Principalement pour un enfant de Dieu. Ce n'est pas bon. Donc, nous sommes moi si nous sommes qui a changé Varese comme nous jouons à Manchester City. Ce n'est pas bien. Comme on a moi si à loi qui bon on a bassine selon les écritures nation ou était les nation ou bana batemeli baboti ban oto sentir que babiloko nyoso bi bebe na biso toujours sentir basine nango petit à petit et bali ko se manifester na mokili. Mbote bandeko balandi ya émission na bino tokundela bosolo ezali émission oyo topona kosala yango na mboka Angola na capitale Luanda tokundela bosolo ezali wapi émission oyo toponaki yango elongo na Papa Deyo Nzinga pona kotalisa baimboka Angola makambo ndenge nini eza koleka pe pona ba qualité toyebesa batu kenao makambo ndenge nini eza kokendele pe kotalisa batu ba œuvre ya batu ndenge nini efonctionnaka na kati ya Angola. Merci beaucoup na sima caméra nazali na ingénieur Don Bernardo pe na kati ya régie nazali na ingénieur Rigene Penge. Merci beaucoup na notre secrétaire Caroline Isabelle pe na Papa Guillet Makambu. Je te salue. Vraiment la pesa bambote langa lisusu na Mama Bita, Mama Bita Nzinga, mama la pesa yo bambote et lelo na ponela ki ko yambela bino mo sali na Nzambe. Plateau aussi na lobaki ezo pambolama. Donc bateau nyonso bazana besoin ya kokanga yango, besoin ya kofreiner yango et kosimba te parce que basali na Nzambe baza koleka déjà awawa pe baza kotika auction na kati ya plateau oyo. Omona tozali na mama Patricia to salaki mabondeli na plateau et lelo na poni susu to solo la to partager na bino parce que bino ndi bato tinda biso ke non yambela biso ngana zali ka serviteur na bino et na recherche tozali ensemble vraiment bo pesa nga signal pona na pesa invité na biso bondia botad bonot pay. Merci bondia ndeko Patricia. Bonne santé papa. Ngola Nzambe grâce. Voilà. Merci beaucoup na bandeko na biso ya Gemidor ba kolinga ba tellement awa na yebi ke no o ezanda kuna yo ba mona ka yo déjà mais na plateau na biso ya tokundela bosolo loko eza première fois ba yeba ke no baza ko solo de fanani na caméra ko baza ko tala. Non, je réponds au nom de l'évangéliste Philippe Tandou.
je suis marié, et père de 4 enfants, et je suis le visionnaire de l'église Miss ici à Luanda, Kapolo. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Pasteur Philippe, to kende nano na carrière, na vie carrière. Lelo, musala nzambe eza facilité. Yango même Bible eloba ke non, soko moni okufati otika. Voilà, musala nzambe na négligence. Mais maintenant, na kotala vie mutu ntango mosusu akanisaka mpe ya kozala docteur, ingénieur, nini tout ça, mais asutuki musala oyo ntango mosusu atangeli aosala yango te mbe asepeli keno asala musala ya nzambe. Betela biso nano vie carrière na yo ebandaki ndenge nini mpe lelo mpona odeside te parce eza eutaka mpe ya nzambe mpo lelo koma serviteur de Dieu. Merci ndeko Patrice pour la question. Akoma mosala nzambe te olali lelo lokola moki comme serviteur de Dieu, comme pasteur, comme évêque. Les appels pour na makambo. Appel. Les appels azoba na Jérémie banda na libomo tana bolingo mama na ona kayo na yebakayo. Donc kobenga mana ministère eza tata mutaponaka. Tata mutaponaka malgré les autres batebele bakoti na lotomo o babenga makite. Mais ils appellent les conséquences na mosoko benga makite. Ils ont des conséquences na mo mono zoko évoluer zoko mais et comme na kwa moko okozala bloqué par rapport à motoye moko à bengi. So yemoko a bengi les prendation de toi même que les temps noirs, des moments difficiles ko ya mbu les zones que là le quoi yem ta benga kiyo une prendation de toi dans sa totalité. Donc c'est un peu ça au ngana zui grâce ya kozwa appel ministériel à Luanda, en Angola, auprès de mon père spirituel, je le salue, le révérend Gaston Mawete, un homme du bon cœur, et Nazaki Penenaye, Koyekola. En tout cas, je n'ai pas kolinga musala ngote parce que muto nzambe pena a pona to benga a omona ngote bandi ba bomona lelo végétarien benga bana musala nande pa kolinga ngote na kolinga ngote. Moi je nazaki na rêve na ngeza yake na makamususu principalement football. J'aime beaucoup le football. Na depuis na Kinshasa na donc mona kinga bale ngape na football ngape na onza bazomona na nzela football to bazomona na nzela pour gagner vraiment. Après que yamba Christ comme Seigneur et Sauveur, j'avais l'envie la fardeau la compassion pour gagner ba âme, raison pour laquelle n'a aucun récit en un évangéliste. Donc, dans le ministère prophétique, le ministère doctoral, je sens vraiment à l'aise dans la piste comme un évangéliste du ministère. Obani musala oyo bi obenga minangola awawa na nini nazuba tem na Kinshasa na yambi yesu ko roi Bix na Kinshasa mais ko servir nzambe s'il n'est pas ministériel déjà à partir à 2003 na bani ko servir nzambe na kati ya église mère na Rocha Pinto et sika nyose bandaki na bani ko servir nzambe na modération l'intercession et j'ai travaillé presque 4 ans en tant que modérateur principal et culte matinal. Kuna ndi musale bandi ko travailler kuna Père son âme le pasteur Néclar pasteur Kidilwaku yazaki pasteur adjoint à 4 églises à mère ya Rocha na Rolanda pasteur Mawete. Donc il pena mutaye ko former na vie de prière et nanzela papa Mawete ndé a ko reconnaître ministère na ko consacrer comme évangéliste na 2010. Voilà, état que évangéliste toko sepela on me compare ça biso na no différence ni ezali entre évangéliste, docteur, pasteur. La différence c'est les par rapport à yani quand tout le monde a comme on a prophète, docteur, pasteur, surtout ba docteur penez la rare pour benga ba on a évangéliste ba benga pasteur. Mutazali prophète ba benga pasteur. Différence ni ça on a la quatre. Par rapport à Éphésiens lobby que a pesimoko ba donne mususu lokola pasteur, évangéliste, prophète, docteur, pendant na ba 5 ministères wana nyonso ya na ministère moko taza supérieur ya muninga marqué bazami on se parle beaucoup moko ça pesa différence au monde mais ya na ministère moko te est plus grand que ministère ba mususu. Malheureusement les autres comme
Tout le monde est évangéliste, le bien comme docteur, j'ai dit comme pasteur, avant samedi a commis prophète, mais on a dans le bango que comme je suis évangéliste et dans Santa c'est comme un évangéliste, non comme un évangéliste. Donc différence c'est entre un apôtre avec un évangéliste, mais les problèmes qui va fonctionner en bango est différent. Comment, exemple, comme un évangéliste, de même, la question, comment entre évangéliste na pasteur, différence dans des lignes. Pasteur, c'est quelqu'un qui est, comme nous parlons en portugais, azo cuidar ba ovelha, azo battre là-bas, n'empâté, c'est lui le pasteur, il a cette compassion-là, mais l'évangéliste, azo qui est là pour aller évangéliser, faire des croisades, gagner les âmes, et pour faire quoi? Amener à l'église. Et à l'église, so batuana ba ye, nous avons secondé l'enseignement, basani, bafanda comme vrai disciple. Parce que ba mama te ba comme ba disciple, ba disciple là. Donc c'est ça rôle d'un évangéliste pour aller gagner les âmes et rôle d'un pasteur pour rester à l'église pour nous battre là-bas en bas. Rôle de docteur les amis. Rôle docteur c'est un enseignant. Docteur c'est un enseignant, comme on appelle le taux mais il faut taper pour enseigner les gens sur la doctrine, pour enseigner les gens la vraie doctrine. Donc, un docteur, c'est un enseignant. C'est un enseignant. Enseignant de la bonne nouvelle dans sa totalité, décortiquer la parole et enseigner les gens pour convaincre les gens par rapport à la doctrine, par rapport à la parole. Maintenant, prophète. Prophète, ce n'est pas tout simplement quelqu'un qui prophétise. Un prophète aussi, c'est un enseignant. Mais un prophète, il voit les choses qu'il vient demain ou après 2 mois, après 3 mois, après 1 an, après 6 mois. C'est quelqu'un qui annonce, voilà. Un prophète, c'est quelqu'un qui annonce quelque chose qui va arriver. Dans chaque ministère, est-ce que ça permet na moto à koyope kozala na lingomba ou bien ça kaka na moto que no kozala lingomba kozala soit évangéliste soit kozala pasteur. Le ministère wana musosu baza kozala na lingomba te. Moi je suis évangéliste, mais je suis le représentant légal et je suis le pasteur dans mon église. Comment naza évangéliste mais nazo pastorier. Nazo jouer rôle comme il y a pasteur et église locale, mais je suis évangéliste. Mon problème que désir nangeza nazo ke libanda na bande ko lelo moko banda 2011 2012 2013 2014 j'ai fait beaucoup de croisades na ba terrain ba Benfica na ba Fubu et après ko gagner ba amwana ba ndima ba kekela l'église ba ki aux avions les monsieur da kate qui sont na ke na gagner mutu à l'église nanga mais ce qui est important mutango à se convertir à bon la mutema attaquer l'église en déco. Pour nous, c'est la victoire parce que bien ceux qui mutu moko kaka bongo ni mutema et ça gagne na lola fête na lola. Donc ça va fête ou en désordre et toi aussi tu seras béni. Je peux être un évangéliste mais non diriger l'église ce n'est pas mal. J'étais un prophète, un docteur mais je dirige aussi l'église. Ça ce n'est pas un problème. Mais ce qui est très important ko bungi ça le tomo na yote piste na yoko ko s'embrasser na moto na musa kine un bon enseignant à la ministère prophétique. Ah non, on a mis comme un prophète ko sakola. Non. Tika na piste na yo. Zamba oselo par rapport au lokati na yo. Voilà, merci beaucoup. Bon moni vraiment na zako linga rotuna ba question oyo bato be azanga na ndako balinga mingi ko mituna. Ba question yo na loba mingi tango osana nzamba zako loba zwabi ki na fait komaka et ça très important. Parfois ko bosana soko bosani zongela biso na Gemidor TV au BT Gemidor TV et au kokuta ba émission oyo. Je pense que pour le mettre au défilé ba émission cette fois-ci au défilé ba émission ya kitoko au tourno ba makambo ya kitoko. Pai. Meka kotali sabiso sikoyo pendant muto azana église. Comment ndenge nini toyeba ke non muto aza odirige biso abengami to abengami te. To aza moponami to aza moponami te. Bible eza biso kaka ke non botika nyonso ko lesika moko ye moko mutango mukolo elanga koya apopona esiko biso pe loka to kotika ke non ekola nango esika moko moya to juger pe zate mais to koyeba ndenge nini ko bible pe yango biso bokoyeba bango na misala na bango mais maintenant siko biso tango nazo église na koyeba ndenge nini muto abengami to muto abengami te. Premièrement caractère d'un homme de Dieu. L'homme de Dieu c'est un homme de caractère.
c'est un homme des interdits. Au baptême, par ça là, il ne peut pas faire ça. Un homme de Dieu, c'est un homme différent. Un homme de Dieu, c'est un homme qui pratique pas tout ces blancs que à oloba que onga na oloba binobola na onga na oloba onga na osala binobola na moté non c'est pas ça toi on a besoin puis alita tori na on a besoin pas conduite na. Donc pour moi ma réponse c'est que conduite na ça va montrer leur façon de vivre, leur caractère, leur vie. Ça va nous montrer que dans cet homme Bible le biton ba comme ba disi ba comme na mboka mo esi bango ke bato baza basali ba basanto ba basali ya nzambe. Ils ont une cravate na veste na jeep na portugais na français te leur façon de vivre, leur caractère et l'accepter na ki ba o baza ba ponami. Donc caractère, leur façon pour comprendre que cet homme de Dieu c'est vraiment un appelé de l'Éternel. Voilà, tant que nous sommes mituna boye pour toza komona lelo eza besika oyo eza pe kotelema pena mingi oyo basali mususu bazobetisa communauté mabako na bajar ya ba comportement na bango na ndenge baza ko agir devant bandimi na ndenge baza ko memela makambu omona mosala na nzambe mususu alobi ke non ngani na boye na za na chaîne na ya télévision déjà ils ont permis ya kolekisa musique profonde ya kolekisa ba film ya porno excusez ya kolekisa ba film ya porno na kata chaîne na ngai mais ça chaîne ya mosala na nzambe OK omona mosala na nzambe azoya na plateau to na émission moko boye bayambi pa na yembe aza kolobela pe ba musicien ya mokili bakobeta place boye bakobeta esika boye tango figure wana déjà kobima na yebite po na yo okusala analyse yana ko ta mosala nzambe za kobisa figure ya bongo devant bato Bible bi bokoyeba bango na ba misala na bango bona misala na bango pour moi na chaîne ya télévision bana kolekisa ba film ya pornographie bana kolekisa biloko oyo et que édifier nango peuple de Dieu parce que nos vies ba art ba signe biso faut ezala édifiant mutatali abino na édifier par rapport à signe par rapport à maloba no lobaki et ça n'inga bien combien on reçoit sur film leki ya porno au kola ko pesa monter ça c'est la bassesse pour moi c'est la bassesse ce n'est pas biblique c'est vraiment un péché Rosaka na deux missions nzamba sala pe bolam la souveraineté parce que c'est Dieu qui nous paye. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tout le monde a pas péché sur ba film ndoko zombongo. Mbongo ni sale no côté par rapport à des pamboli nzamba. Donc pour moi ce n'est pas bien, ce n'est pas édifiant par rapport à peuple de Dieu. Donc mon prophète a ça la propagande ya ministère profonde que ya kubeta la sali boya pe bo et vous allez retourner. Ce n'est pas édifiant. Ce n'est pas édifiant parce que attends on va manquer un concert au PC Banos. Donc était pour combattre Christ. Donc nous, nos messages, nos émissions faisaient la centraliser la Christ. Parce que c'est lui le propriétaire de l'église. C'est lui le maître. Parce que si on a qu'est-ce qu'il veut gagner? Christ a gagné ni. Na pisa non sona ki ba robeta place bo robeta na mangebi ba robeta place bo. Christ a gagné ni. Donc bis tout ça comme kam ozo senti que intérêt à Christ est dans la carte. C'est ça. C'est ça papa. C'est ça. Surtout comme attend de la fin. Il faut faire par tous les moyens tout que nous faisons l'intérêt de Christ est là à 100%. Alors si quelqu'un fait ça, intérêt Christ est ça donc ça perd ta temps azo ibate nini azo ibate nani abenga ina musala parce que muto abenga biso na musala alobi jabalobi j'ai entendu parler de toi mais aujourd'hui na yoki te na mission na ngisani et Monique tu peux tout donc nous avons na sur l'église tout que nous avons besoin yana maboko nzambe muto la nelo wa pesa biso te donc c'est pas bien on appelle ça conseil que ceux qui ont de quoi ça la rango il y a un soit ça le monde a su bénéfice donc l'Éternel a tout il peut tout s'offrir. Merci. Voilà, merci. Lelo tant toza komona réalité zo le kana vie sociale. Ya bato na mokili nde makambo zo kendele
C'est parce que il y a peut-être sur les sur le temps toujours la Toyota comme 666 que attend de la fin 666 et Goya bakobeta ngo bato na bakache soko boyi ekozala ezaba masolo moko ya ndenge wana voilà ayebi te soki ekozala to ekozala te pe bilembo ya suka ndenge bible bikela tokomona yango ekopesa deja bilembo yango nayebi te etake naza na évangéliste awa ye moto akomeka mpe kotalisa biso lelo ndenge monde eza kokendele na ndenge bino ntango bokolelaka ntango bozalaka ndenge bokole na jeunesse ya lelo je pense que différence c'est côté nakokende nakozala bref nakokende na makambo ya mwasi na mwasi bazolingana mobali na mobali baolingana bazobenga ngo des fois maintenant okomona makambo wana eza na kati ya basociété eza na kati ya baministère ebele eza na kati ya donc même si na mikila poto yo obimaka libanda excusez-nga na lobi yo excusez-nga mosala nzambe obimaka deja libanda mboka na mikila poto lelo ekomi mpona moto ozwa mokanda po bafacilite yo fozala na baele wana maintenant nakomona makambo ya ndenge wana na Brésil kaka awa na Brésil na nsima na biso awa bazofavorize mpe parmi bato bakozwa mikanda donc mobali kuta aza moto asuka mwasi nyama bango des fois après mobali mais entre temps nzambe ntango asali mokili akelaki mobali moto ya liboso mais na mokili bakomisi mobali moto asuka nakomona biloko wana nyonso ntango ozotala biloko wana etake na miso évangéliste okoki koloba nini? Non, ce sont des fortes signes que nous sommes au temps de la fin, nous sommes au temps du soir. Ce sont des fortes signes. Et bien, tu as ça n'a pas. Tant on te passe de 2019, on a 2020, on a Covid. Autant la France 24, autant la ville à Berlin, autant la ville à Paris, autant la Bruxelles, autant la New York, autant la Miami, la ville touristique. C'était une alerte. Papa, token de tozonga. Comme on attend le soir. Bientôt, le fils de l'homme, Azoya, moi, na mutazozonga. Comme on a moi, si, alors qui, bon, on a bassine, selon les écritures, nation, ou était les nations, ou, bana, batemini baboti, ban, on doit sentir que, bablo, on y a sauvé, bébé, nabiso, toujours sentir bassine, nango, petit à petit, et bali, qu'on s'est manifesté, na mokili. Na Congo mwana moko to boma papa na epo alizoni ngoteka lupango te ya bige piaka po papa teka lupango papa boye abomi pa aza payen papa travaille pas somba lupango yo za jeune somba ya yo bundo somba vous comprenez papa donc ce qui est très important ngana oka pasi na marozo mwana mutamwa na mobali mais asuna muninga ni mwasi ya mobali papa ça c'est purement diabolique kolebe pourquoi la lisaki Adam pour abimisa Ève avec pourtant ce que moi soit balana mobali mais bazana choite pas pour parce que soka ke ko comme ça là pour va pesa musala bazo obligé non bana choite parce que baba païen manque à connaissance à parole bible dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance bible dit na bisoni mon serviteur montera c'est Dieu qui bénit hein papa to kintozonga ba ko bisa Yesu ke ofutaka pa côté nous tamlo ngafuta yesa bisi pleteloa akene na banque Mylène non il peut tout abikende na mai péché biso komona mbongo na depuis quand banque mondiale ezaka na mai partanga na cause à penser au comprendre que mutabana ma carte visa eza Yesu parce que mbongo bina mnoka mbisi afuti po na petelo afuti po na ye il peut tout ngana komona te mutako bananga te évangéliste pour qu'ils ne tonda wana comme ça ba 3 4 kills to comme moi c'est mon bali en tout cas avant la telle c'est pas na reçu na lito ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Premièrement, l'église où il y a une seule makambouana, mon corps en vie, pas à bonne santé. Il s'appelle Christ. Il est en vie et à bonne santé. Et comment vous le donc pour moi, il faut bimana moi si, il faut sala boye, aza mukanda, beaucoup ma mibali na mibali, condition mukanda ya motiza pa, mukanda ya Amérique. Mukanda ya Canada, ya Londres, to comme British, o comme Belge, o comme Français, o comme Portugais, o comme Néerlandais,
yango eza porte ya lola te. Amen. Raison pour laquelle lolo leki New York na Québec, lolo leki Sydney. Yango moni Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux. Nyonso wana opesa do ba mikanda bandako mituka. C'est rien devant l'Éternel. Il peut tout. Donc somme tanga sala bon aken enfer poza mukanda o eza bilenge suka na mabele. Parce que après la mort, il y a encore une autre vie. La vie éternelle, c'est la meilleure vie. Je t'invite à participer dans cette fête-là, parce que c'est une fête de gloire, de louange, de l'adoration. C'est pas un chrétien, il ne peut pas manquer cette fête-là. Gloire à Dieu. Donc si quelqu'un fait ça pour les biens matériels, pour les siècles présents, ah, c'est vraiment perdu. Et ça, on a bébé, va confier dans la conduite, mais mikande tikali. Oui. Attends, mikanda, mais mikande tikali. Mikande tikali. Donc, bah, pesa ke tikali. Compte na banque tikali. Bah, tu habiter numéro compte, ça combien? Banque bénéficie nango. Donc, pour moi, tant auto commis, il faut privilégier, combattre la moutema. À cause à nous, quand on a 20 francs, on a faute, on a 5 dollars dans la poche, mais, on garde Christ dans moutema na yo. Quand trahir Christ, c'était pour nos biens matériels, ça fait mal au cœur. Parce qu'il paie tout, sauf rien. Job Mutalobiango. Bana ba kufi blote kufi. Moi, ça bien aimé. Yo kufi nga nzamba, on toko fabi, moi, sou ya zoba. Pour nous, zoba, comme une femme essentielle. Bana, on t'a pissé, c'est nzambe. Babi, job, abota, bana, oya, kitoko. Là, tu vois, ça, job, na copie, na ye, aluka voisin, baba, la, na, ba, on peut jaba, daye, pas comme un libre, pour mon job, le gado, kane, bana, si, ba, kosa la beauté. Il paie tout. C'est lui qui est les fontaines. C'est lui qui est l'initiateur. C'est lui qui a, il paie tout sauf rien. Nous, surtout, on a qui nango. Il me t'a sauce. Je vais tout le monde sur collègue. Mais à comment qui a bien dit, elle fait quoi fat je dis, à l'embi mikolo, na sa moi. Pour me taper ça, me tout bon moi. Et ça, nzambe. Donc c'est triste. C'est triste. Ceux qui battent par contre, on a piège, wana. Il y a comme un mobile, comme des fois, ni bazolo baka double sim. C'est vraiment diabolique. Soko sana muli moana, soko sada na piste wana, répands-toi. Comme le royaume des cieux est proche. Voilà. Répands-toi. Je t'en supplie au nom de Jésus. Voilà. Christ comme Seigneur et Sauveur, Hosanna grâce à vie éternelle. Et à trop tard. Voilà. Merci beaucoup. On a vu que nous, tous qui est déjà bien, dans mon sein, dans Zambé, on a vu que nous, se fait ça déjà. Pasteur Maki Makese, nous se fait ça, nous se fait ça, mon petit figa, na carte Portugal, figa leader en Apipo, na carte Portugal, les autres se fait ça. Paï, tout sur la, non, moi, mon kesikoyo, le solo ya Jida. Lelo tozomona bato bazobomana mpona mametali mbongo tena mokili lobi keno bato babomanaka kaka biloko mibale kaboli bato ya mbongo na mwasi me na lingai tosola parti ya makambo etali mbongo na parti ya makambo etali mbongo tozomona Juda soki Jésus Christ atekamaki parce que Juda azalaki nde akenda koteka Jésus Christ eloko elekela ngai ntango natalaka histoire wana bible ezoyebisa ngai keno Juda ateki Jésus mpona mbongo, mais mbongo wana alia yango te, akufa kuti liboso ya Jésus. Par là, okoko koloba nini. Nako so tolobi ke natosala na disi wana ya teste wana ya Juda. Envie yake mbongo, a préféré moto azali pene na ye ateka ye po azwa mbongo, mais liwa na ye ezala liboso ya moto wana. Bible lobi garde ton cœur plus que toute chose. Motema nyonso ya centralisé na motema okanisa malamu okanisa mabe eza motema yango fo osala effort na vie chrétien kolinga te motema na yo ekanisa mabe motema na yo ebana kokoma ezwa espace ya mabe ezwa 100% na kati ya motema na yo. Juda azalaki na maître avant azwa mbongo Christ alobaka ngo ke moko na bino osani aoteka ngai na koteka yo na koteba se babeli boso mais azwi mbongo po ateka maître mutu ozoteka nzoka ye nde acteur numéro 10 ya sélection akufaka te aza le même hier aujourd'hui éternellement pour moi bien aimé dans le Seigneur esprit ya Juda ekomi lelo na bato ebele esprit ya Juda. Comment tu peux empoisonner quelqu'un, ton frère? Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Juda. Juda. Juda n'est l'autre. Bon, Juda, Juda, Makina, au sein de l'autre côté.
Donc eza pasi ezoluka boma frère na yo pozwa mbongo moko boye po balaki yo poste moko boye to balaki eloko moko boye okolia yango te deka Elisa baki na soda na centenaire alobi okomona yango mokosala nini okolia yango te Juda akufa liboso ya Yesu yango ezalaka mabe so ozoluka obanda kopersekite moto aza na elaka moto aza na promese ya Nzambe okokufa va ye akokunda yo oloyi okunda ye inda okunda yo Saul na oluka boma David na Saul na David na akufa liboso Saul David atikala na ye moto ateka maître na akufa liboso ya kufa maître atikala ko continuer mission na ye donc ce qui est très important faut battre motema pe ko longa na dimension ko envie surtout les makambo ko envie oui envie moto azaka na besoin iPhone 16 2016 fois 16 abali belezo kabona pona makambo wana nous avons iPhone 94 iPhone 64 a aussi iPhone 146 pour ça dans la Bible était dans un iPhone 16 envie et le quoi n'est pas moninga nika ikoma pana ye et le quoi na moninga sali pe nika sala moninga na sali conférence pe nika sala moninga na seli pe nika motiam te mema motema mabe te ko mo beba yo te mo ko nzama be keto pena ko keto motembe ko fuata kana motembe ko funana kati na yo ko mona ke mwambali yo c'est que ça ke ntuka la msunde ko mposo mona ke aleki yo la msunde ko lobi ozali pamboli pona yo lobi peut-être akoko aider yo mais au moni on perdre donc jide lo ke cela ki ona motema envie le motema nisa ki mabe amona zo mbongo ngali yango te mbongo bakila na kotala boye za la destin te ko parce que tant que Judas te que Jésus et ça destin il fallait que Judas te kaina na selon clair Nzambe donc ndenge batu sunde bazunga ngo te bible lobi bible lobi eza mabete scandale ya mais malheur à celui qui va provoquer le scandale voilà ce n'est pas mal akufa qui a mais même a provoqué mort na parce qu'il a fait même l'autorité au baki en tout cas ngai mbongo boye pesa ngai na bona ngango c'est mon maître c'est mon seigneur tout le monde a démonstration ma mapa tout le monde a démonstration ma bloque bela balaza tout le monde a démonstration belé ma préférence en bon tout beau était scandale mais malheur à celui qui va provoquer le scandale c'est la Bible qui a dit ça malheur à celui qui a provoqué le scandale malheur à celui qui a provoqué malheur à celui qui a provoqué donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup, papa. Ils ont ça la bien à Cisco Kitenge à partir à Zambie. Alingara vraiment ma prédication ya boye na biso place à kozana ndako Cisco Kitenge les jeunes millionnaires azana ta ya Michael Jackson et parce que komaka tant ozo ka ba prédication boye okomaka yo ça la bien eza ba prédication oyo eza ko ele pa ina kati ya église to solola ko makambo etali lingomba na kati ya église mutu yaka na ba problème na ye mutu yaka na kati makambo na ye mais maintenant bato bele bazoloba ke no basala na Nzambe balingi bango bazala kaka likolo ke bandimi oyo baza na se bango kaka bazala bien omona bandimi bazokozonga kaka nsima basala na Nzambe kaka baza malamu basala na Nzambe kaka omona frère moko ayaka wana lipapa kaka na lipapa omona kolala na permanence banda tongo ti pokwa bosala na Nzambe mpe oyebisa teke no frère ozosala mosala na Nzambe meke yoluka mpe mosala rien. Non, koloba ke basala Nzambe balingi te d'ailleurs kozala un pasteur c'est un père mwana moto papa moto alinga bana basouffrir j'ai l'église nana bana mosu na église et l'accès qui était bana ngo ba en église ba kwa bana ba baza pele na linga ba basouffrir non ça dépend aussi de la mentalité na cœur ya na ba tema donc cœur tout est lié na cœur wana bana mozo na posa bana ba mata bana so ba mati c'est pour ton bien voilà c'est pour ton bien mais kolbake moi na malama fandaka moi j'ai fait presque 4 ans dans la église il y a des réalités à permanence 4 ans oui toi c'est quelque presque 4 ans je dors à l'église et c'est pas parcours mais on a la son église donc c'est ça la vie faisant un parcours nango donc dans l'église ozo luka pe ozo bimo ozo luka oui nazo luka nazo travailler pe l'église nazo luka na expo yango wana eza na bandimi mosusu omona bakotisaka ki paresse
omona aza na église aza kaka na église non banda jardin non banda na jardin de Christ a libéré l'Éternel a libéré cette parole là bi mutokolia na mutoki na ye voilà c'est Dieu qui bénit mais si tu ne bouges pas rien ne doit bouger il faut bouger quand tu bouges l'Éternel va t'accompagner quand tu fais le mouvement l'Éternel bougera avec toi il faut que tu bouges de gauche à droite il faut chercher les emplois ce n'est pas mal quand on a une permanence nzamba yebi nzamba kosala non bato nyos pete babenga na temps plein so yoki mungonga nzamba malamu te kokota na temps plein te pour koma mandia. Voilà, en tout cas merci beaucoup je pense que non nayebi que non tozo kokende malamu elongona mo sale na nzambe nayebi que non ba question mingi oyo tokomaki na oyo bo komela nga ke non tuna yango oyo déjà naza kutuna Maman Patricia azalaki awa na Angola tomeka pe kosolola ezalaki séminaire convention des femmes la femme du royaume lokola esalama na église kuna tomeka pe kosolola ntango mosuku kosala continuité ya ntango mosuku oyo mpe elobamaki te na nzela ya bilili bato baprofite nango ezalaki base ya nini mpe pourquoi boponaki yango mpe mission ya Maman Patricia kolongwa kotika erreur mpona koya kosangana na mama mpona koteya matière. Merci pour la parole. Premièrement, avant tout ça, il y a une première confession sur tout ça, il y a maman. Mais déjà, na Philippe Ministries, na organizaka Simon est mon branche à ministère nanga et organizaka Erenira ba serviteur et belé à niveau à Luanda, organizaka conférence internationale sur la motivation des hommes de Dieu. On a fait déjà en Afrique du Sud, à Mwanda, Mozambique et à Kinshasa. Et en Luanda, on a fait presque 7 éditions au niveau de Luanda. Alors, on a dit que ça, quand conférence, c'est serviteur de Dieu, serviteur de Dieu, tout ça, la paix convention, il y a Bassi, Moulé Lorraine. Tant on a qui na Autriche, tout le monde a servant de Dieu, à missionnaire Gélé Sali, à maman Fabricia, à Sola qui na yé, à missionnaire, à Benanga Papa, ça fait bien. To bongisa ngo bien année prochaine to organiser conférence to mbola pe ba mama to laksa ba mama prochaine bango za na société aussi bango za ka kolamba te pour ça bango za ka kabelo te baza utile pour ya avancement ya royaume donc to pesa ngo moulé Lorraine la femme du royaume donc et celui qui na première édition tout comme ça éthique à la édition chaque année mais ils ont la caractéristique moko international alors mingi za boko balobeni ça fait pasteur à na Congo Brazzaville à na Gabon non le quoi déjà à sa branche le quoi c'est derrière mon branche il y a Simon monsieur Bing c'est pasteur il y a Amérique il y a Hollande il y a France il y a Afrique du Sud il y a Mozambique il y a Nigeria il y a Congo la bishop Mapasa Wolimo il a prêché 3 éditions en Simon beaucoup des orateurs il y a partout dans le monde il y a kadena ba conférence la mission donc femme du royaume père qui ma piste voilà donc to garantie donc to maintenir rien à image moko ya convention internationale des femmes pendant que non convention et salama qui il a des témoignages aussi parce que non il y a beaucoup de réactions principalement à l'église beaucoup de mariages et qui restauré beaucoup de femmes basiques pour sawana ya kota na musala ba comprendre que non te to suka ka te to zong to ki matière to bite nous avons aussi des capacités de servir l'Éternel au servir nzambe kala bambongo na biso te mais na maboko na biso na batanga na biso na mitema na biso mobima ezali ba moko fort ya motivation pendant 3 jours to ki nango ya convention ba mamba bitoko tika ngoti donc faut nous préparer donc déjà en novembre tout on a des préparations na pour l'année prochaine mois de juin. Voilà, merci pai lokwa to za place wana to profiter na kosolo la condition ya conduite ya ba fille to ba femme au baza na kati ya mboka Angola place yozali kwa to lekana convention na ba mama et kosala vraiment malamu c'est parce que et kosala malamu ya kopesa message oyo ta mosusu kuna pe bazwaki yango te ya kotalisa ba femme parce que oza na kati ya Angola awa oyebi conduite ya basi ndenge batambolaka na mboka oyo elateli na makambo ebelebele oyo kungala kotalisa yo te etat homme de Dieu oyebi surtout vraiment elateli omona mwasi aza komibomba te alobi ke non eza lolenge ya mboka
lenga mboka eza normal moto azozwa ngo oui eza normal ya lenga mboka na kolata kilote moko eza mokuse makasi na tambo na ngande ngona na lati la moko suki na ngwa dibu metika bongo na ke na ngande ngona parce que eza lolenge ya mboka. OK. Je pense que toyokaka yango pe frère Patrice Ngoyi Mosoko ayaka kobeta awawa alobi ke non Satana alalaka azanga na Congo mais alalaka na Angola. Par rapport ya makambo monaki kuna monaki yango te. Par rapport à conduite ba fille ne bazotambola nini tout ça na bango moko bazomona bango ya normal. Lokola to na séminaire wana où est-elle sert ba maman pourquoi on va ni par là. Merci pour la parole. Qu'on voit que Satan ayaki la Kinshasa et Olel en Angola. Et ça, quand on a titi de la thématique, bon, la tamabe, il y a un ça là que Satan a relève la vie sur la championnat. Voilà. Une femme, ce cas se découvrir de l'année Azali. Heureusement, la base, parce qu'on a point dans ce moment qu'il faut la télé comme pousser pour attirer attention à Mibani. Non, c'est pas ça. Ce qu'on peut nous autres et puis ça vaut valeur. Quand quelqu'un fait ça, à comment déjà dévaloriser. Ce qu'on peut nous autres très bien. Au bon minzo to na yo nous sommes tellement senti que tu forme de valeur toi bantu jamais comment notika nzoto na yo boye au nom que angolais arabo non ce n'est pas tous les angolais balatande non donc il faut se repentir il faut changer forme babi na yo lata normal c'est pour ton bien et c'est aussi pour ta personnalité pour ton valeur donc ça concerne la jeune fille maman soit kalaya qui pour mon place au melisa mwana senti ça c'est difficile c'est difficile place au melisa mwana mais le moment tazo benga nango boye donc il faut tout changer to ko na culture détail comme boye monde android monde à vitesse non nous sommes des chrétiens non la parole c'est plus que la culture la parole est plus forte que toute chose raison pour laquelle moi j'aime la parole. Un exemple, quelqu'un peut prophétiser pour quelqu'un. J'ai vu une parole de connaissance pour toi. J'ai vu, tu vas aller loin, tu vas acheter des véhicules. C'est bien. Les prophéties attirent les gens. Les paroles de connaissance, les miracles attirent les gens. Mais la parole de Dieu, transforme les gens. Dans quelle forme, dans quel sens? Parole en disant, mais vous savez que vous avez une lichette, une matanga, kuluna, na campagne, asanim, aboaka kuluna. Atika ki kuluna, atika ki ndumba, akoma kosalela, nzambe, le pas comme ça na nzambe. Donc, toko kotika te côté la parole en nzambe pour bali ko changer non. Nous devons continuer à prêcher parce que la parole te changer la vie à battre. Donc, il faut évangéliser dans un cas pour ça na kozong na ba croisade du livre na bamboka na bisu ba quatre coins douane ko ça ba croisade évangélique ko tal sabatuke il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. En dehors de Christ, il vient à terre. Quand ça va tout que Yesu n'est la plata solo. Quand ça va tout que Yesu a plus que Moïse, il est plus que Paul, il est plus que Daniel. Quand ça va tout que Christ, c'est lui le sauveur de l'humanité. Et l'Ibanda naïe vient à terre. Donc c'est un peu ça. Donc quand on que Luanda vient Angola, va côté na piste, va la traduire. Non. Notre modèle ce n'est pas l'Angola. Notre modèle ce n'est pas la RDC. Notre modèle ce n'est pas le Nigeria. Notre modèle, c'est Christ de Nazareth. Amen. C'est lui notre référence et celui qui est notre code de la route. Voilà. Dans les gens, il faut pas changer. Et aux autres, quand il y a tongwa le loto na premier dans le loto dépendant à RSI kozali Christ des chemins. Christ des chemins, qu'on a ta kotika toto libanda, ils a bénéfice pour nayo. Aux autres, se diminuer, paix et comme en enfer. Ce n'est pas bien. Il faut qu'on accepte Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Et tu seras sauvé. Merci, pasteur. Nabi Genon, Moutoune Rosala bien, Mamabi Tanzinga, Pena, Niklet Meta, ya Bazer, Louis Nula, Rosala bien. Pasteur, on l'a dit comment ya makambo ya utime. Et que comme Mabi sote bana na Nzambe, ototo ke dena shite. Kote wana mnengina mekakozwa direction pour le quoi to saka na makambo ba femme. Makambo etali coutume. Est-ce que coutume eza mabe, coutume eza manger parce que na kata coutume tozo mona pe mariage coutumier pe ezali.
Pona sari analyse wana to sola na ndeko nanga ingénieur Edouard Bernardo to sari analyse wana mosala nta moka lobi coutume na Afrique eza kindoki. To meko sala mo analyse. Bi test wana lobela ko par rapport ya ndenge nini. Coutume na Afrique eza le kindoki o Emmanuel ema. Mais maintenant na ko tirer na kati ya coutume na moni mariage coutume bimi. Par rapport ya wana. La coutume, tout ce n'est pas la sorcellerie, mais il faut autant de contexte. Dans l'anglais, tu ne peux pratiquer. Moi, c'est la koufi. Leki n'a commis leki. Non, ça ne fonctionne pas. Tout le monde a un colon moussous. Mon bal ya koufi, bazui, leki n'a pas pêché moi si. Ça n'a pas de sens. Bah non, bah bien wana sunan. Papa leki ou pas. Ça n'a pas de sens. Dans quel contexte? Il faut mettre chaque chose dans sa place. La contexte est née. Que tu ne peux pratiquer coutume. Les gens ba coutume sous les gens Bible les autres ils allaient. Oui, c'est normal. Tu coutumier. Le vieux mariage, coutumier quand on fait à l'église, c'est tout pour la bénédiction. Mais si Bible c'est dans quatre églises, on l'a tu vois vous Bible à bogo. Mais la famille qu'on a baillé bien monté. Même pour ça dans l'église, ils annulent. Les annulés. Faut commencer faut banda na famille, faut banda coutume, faut pesa bilo, aussi sa bilo ko batu. Tant que vous en église, to pambola on a ki on ba tout naka. Ese bona boy mona mobali, boy mona mwaso. Atikena nyongo de papa. Atikena nyongo tole. Tozi basi. So ka nesema, bo pambola libana, bo ape nesema. Les vraies causes de symbole les ala pona nini. Mutu bazoya zo mwasi na famille, faut appeler ça masanga, appeler ça tumbaku, appeler ça sukali, appeler ça mungwa. Vraies causes dans les ala nini. Vraies causes dans biblique. Eza biblique, vraies causes dans les ala que et pour aider yo mutu zo bala, ozo mwasi porte mon côté fungwama. Oui ba bloquer c'est là que yaka to vanda, ils ont ba porte d'entrée en désordre. Nzato kala kwetu. Ouais. Ils ont ba porte d'entrée en désordre. Ba okotre ba oui ba wambelo mwana en autorité té. Ozo mwana bango fele. Mais quand on peut se ba biloko na yo, ozo mwasi no bali officiellement. Si bazoya bazo comprendre ba garder fou ça. Tu dois reconnaître que en autorité moko boye, liko na biso. Parce que bala mwasi na ye. Après ça biloko na nyonso. Donc nanga pe na encourager ba ndeko la msuko vana na mwasi obandi ete ça l'effort yaya. Ça l'effort na yo qui tant ko ba que très difficile, mais ce qui comme désir na motema na yo, c'est Dieu qui ouvre les portes de gauche à droite. C'est très important. Yemo ko la commande, faut aussi la na famille. Si na famille tu vas à l'église, c'est tout simplement une bénédiction. Voilà, le roi de côté autour je t'aime mariage. Voilà, autour le balikamoro est très important, c'est les kambo ya libala. Na moto yo apesi biloko na ye pour na rejoindre mwasi. Donc ça déjà na kati autorité dans une déjà moi nini na kati ya famille wana. Bon. So toza ce qu'on a cause wana ya moto babalani mais apesa biloko te. Bakabwani libale kabwani esimba kite apesa biloko te. Soka lobi aya ko bala sima. Est-ce que wana pezali donc na bota kinaye mais na bali yete. Mais pendant na me ko valoriser bala nanga na ko bala libala wana peza reconnu. Oui. Ba bota ki ba vanda itamulai. Soit linga bala mwasi na kabwani. Abina bala ba boti bakabwani. Mais ayo sala geste. Na bi ke ko marape. Geste. Mona babi yako bala bana. Yaka obala bana nayo. Muso abi na kabwana mwasi na ogebala ka bana na ngai. Eko marape. Est-ce que ce qui déjà bateau va se séparer? Geste on est important des choses. Na ba d'autres familles ezaka important, d'autres familles ezaka nango vraiment ezaka nango po importante. Mais ce bato comme na niveau au sala ke azu biloko apesi pona bana na ye ana besoin ya protection par rapport à bana na ye. Pourquoi? Et comme un problème au mona mutu bana ba koli ba ebala boye papa ba bien ozelo côté abalaka maman na bango te. Voilà. Place na za yango. Donc ba biloko ne salaka bien au salisi ni wana ya kobala maman na bango et ko aider yo. C'est pour ton bien. Maintenant, on a part que l'homme se pose à bana, que kozwa, eza pe bien,
mpona kokanga baporte mosusu ennemi asala nini aprofite te na nzela yako na nzela eloko wana to na vide to na porte wana baya kotushe eloko bana na yo. Toza kaka place wana na cause sikoyo ya mutu abalaki mwasi te mais mwasi aye kokufa pendant que mwasi akufi balobi kena fo bala ye libala wana okoki oloba ngo ndenge netake bino basala na nzambe ntango bokutana na makambo ya ndenge wana sana matanga moko boye sikoyo bazoblige mobali wana deja ezalaka soki kuna bakundi te mais matata wana ebandi koya abalaki mwana na biso te po banana na kobala ye nini tosa mais entre temps bible ezoséparé déjà biso bato wana bamoyi na bamort nga mpona nga eza archi faux je ne permettrai pas esika nga naza ou peut-être place mpo naza na autorité na permettre eloko wana esalama parce que les gens se marient quand on est en vie bible elobi jusqu'à la mort qui nous sépare yo so sina nani bakoti oyo bakoto na zolo na yo so kobala yo ça n'a pas de sens toyeba lebembe non ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, je ne permettrai pas ça. Ça n'a pas de sens. Nana bato basala ba geste ndenge wana ba ko sala ndenge basala déjà aussi m'obliger bango déjà. Est-ce que ça n'est inconvénient? Pour moi, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ma famille, au moins ma famille, faut ça l'effort. Zamba ça la grâce, ma famille n'a pas nzambe. Et ce que va être Christ, ça ne fonctionne pas. Parce que mon frère, comment je peux se marier quelqu'un qui est à la mort? À la mort. Ça n'a pas de sens. Parce que ils ne sont pas joueurs. Donc, dans notre bala, on a balé bien. Dans nos cas, après 2 à 3 ans, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si pas bon, on peut ni lengi, bon, super, ba PSPD super, ba pepe na nef ba gazoza, na nef ba nini. Ya ndeko na bino aza kuna kufaki déjà. Non, ça. Pour moi, ça, ce n'est pas vraiment une bonne manière. Attaquer ba email. Attaquer ba email. Voilà, toza ko citer na place oyo. Toza na ba sorti ya ba femme ou bazana banka moko wana. Mais bazopesa différents caractères. Au moins, moi, si en Afrique, azana comportement monsieur. L'Europe, je passe au coup en réalité voilà. A comme l'Europe, comme un comportement monsieur. Mais moi, si on a pas moko. Sur en Afrique, azana comportement monsieur, sur comme l'Europe, à côté de l'Europe, bah le big non. Moi, c'est n'importe quel bosso. Quand il y a commis à côté que non, moi, c'est n'importe quel bosso. A banisco yo, ko jouer sous libala lisusu te donc que libala ezosenga boye femme soyez soumise nyonso na komi kobosa nango akomi na bolinga kozwa autorité na ndako kosala oyo alingi mobala eza eloko te boye nini tout ça likamuke na kobenga la police boye ngani moto azodige oyo eza mboka mwasi boye ntango omona likambo wana est ce que ezokokorde na makambo ete ya libala ou bien mwasi azoprofite po bato nde ou bien pays moko nde moto epesi avantage. Non, namoni yango na Paris, namoni yango pe na Belgique, ntazaki bien na Luanda, boakini bien na Afrique, boke kuna a changer comportement. Bato makamane ya mingi. To makamane za mingi. Izaka kozango eba Yesu. Parce que libala Porte na libala Angola, na libala Québec, na libala Toronto, c'est pas les mêmes mariages. L'avantage va passer en Europe, l'avantage va passer en Amérique, en Australie. Il y a un peu changer mon thème maintenant par rapport à mon bal, non par rapport à moi c'est là. Respect style. Respect style là, non. Belobi, moi c'est mon bal linga moi c'est là. Avec quand mon bal linga moi c'est pas ça. Alinga mon bal là. A tous ils vont bon mon nios va passer pour na bana, va passer pour na bana. Aux yeux mon nios pendant 25 ans. Après, à tous ils vont pendant 90 ans. Il veut vanité, les vanités, tout est vanité. Si ko bandu mobali bubanda ni na pasi na girabola to na li na foot, bubanda ni na pasi, so bokomi na championnat na ligue française to na ligue anglaise. Bosani nyonso. Ngapo na ngana lobaka ke ba mutu abongwana ka abongwana te. Ata bokene wapi, ya ide caractère ne yakala. Enchanté. Enchanté na monsieur ya caractère na ndeka ko bata so ko place moko, caractère batela motema na yo. Ça fait du bien.
ça fait du bien. Donc, tel comportement, telle attitude, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Principalement pour un enfant de Dieu, ce n'est pas bon. Donc, nous sommes moi si nous sommes qui a changé Varese à comme joueur à Manchester City. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, conseil dans les que de nazo battre là, les nazo conviction mi on va circuler, on battre la cam tema, battre la mutema, aux alliances, mais so battre le mutema noté. Ok, le banzer mabe. Donc, on a motivé ba couple au bout de bande Afrique, buzawana, Boumela, et Nzamba sabe no bola. Moto zo mona faible lelo dans 2 ans. Ndeto mona kama mabita na papa de Onzinga. Ba wumeli na championnat ba na Ligue Suisse kuna, je na saluer bango. Boumela boko bakoko noko, boko bakoko, boko mabakoko. Papa de Onzinga donc. Boko ambakoko. Bana feta ba mona bongo bazane sengo papa papa koto mama za koto. Esengo nini ozi bana nyeso kangi bana bako bengani na ndako. Elengi no oyoka. Elengi no oyoka. Isate. Donc, attitude, on a pour nanga, c'est archi faux. Comme ça, on a zakana, on a na kati, c'est la casse soit comme na hiver. Sur les espaces alors on le voit là, on a la team voit la monsieur. Il a bien été, il faut changer. Na kazi wana, yango, ezo senga keno, mutu ezaka obligé, faut bala mwasi wa za chrétien, tumbala wa za chrétien, ou batambola malam, ou pas. Parce que chrétien ko bala ne paye, païen ko bala ne chrétien, moi c'est moi d'année ensemble la ne ke bala ne païen. Na problème toi nango na ta oyo, mso mona wa église. Oya église la cité que mutata chrétien. Lelo toi na problème parce que église ma sa convertité. So mon passe do le la do kota na dimension, ma sa convertité. Ouais. Vous en avez fait des prières, vous allez persévérer en église, il y a la cité que mutata converti. Mutufa bongo ma intérieurement na kati même forme un changement. So bina nga kete fona bala païen nga na osala effort to na makasta obongo la tumitema. Donc ce qui est très important somme tanga sala domaine à choix, il faut premièrement consulter l'Éternel parce que mtabi mitema bato c'est le très haut. Babi mta sonda kana mitema ba roi. Donc di facha za na mta simba ka mo contrôle motema c'est l'Éternel. Donc na domaine même ya choix, il faut prier Dieu. Et ça la bien ba finga okuba ba no ko umeli. Mais il y a des pour qu'il t'ambassade. Orienté, moi, ça m'a là. Il y a celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Donc, si moi, ça m'a bé, camarade bonheur, zanan. Malheur. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en parce que ça la choix madame. Ça ka choix pour l'apparence, ça ka choix pour mon sang na mbogo. Bon azamayele moi son na mona ka courageuse soit ka ça l'accident lokolo ba katie lokolo so comme bloko ane so on fait la choix concernant les choses là que choix ya bien et il faut prier Dieu tailler bibanti les ensemble à orienter voilà consulter l'Éternel voilà merci beaucoup naebi que non place de chitelinde yango yo esali bien na Doudou Keke la 12 et ça lit bien vraiment mon boss c'est Doudou Keke la 12 il y a maman aimée Keke la reine 12 épée et ça lit bien na Yannick Kinia rembourse na kati ya Afro-Lycée et ça lit bien paille tout c'était déjà mais n'engana senga côté ya moi 2 minutes na onyo solobi ya kotalisa bana na nzambe ya kosangisa nyonso lobi ezala eloko moko caméra no yango nana un livre 1 Samuel chapitre 18 verset 5 Bible lobi David allait et réussira partout en voie Saoul il fut mis par Saoul à la tête des gens de guerre parce que na kana partie A ba David réussira partout verset 11 Babi, David a dû réussir partout, non, verset 14. Verset 14, il réussira dans toute son entreprise et l'Éternel était avec lui. La vie partie encouragée, c'est bien, mais la réussite dans la vie, il faut en ensemble. David a dû kendina ba soldat ke bunda Saul a dû tindaye, mais partout a dû kendina Babi, 3 fois phrase pour répéter,
David restera partout, David restera partout, David restera partout. Dans le domaine nyonso, sur le sala, il faut nzambaza elongo na yo. Pour réussir, il faut marcher avec l'Éternel. Comme ma Goliath, c'est qui lit pendant ngobate, on t'a 3 fois par jour, batado kima. Comme ma liona ours, c'est qui de l'eau à boire, ours à chacal, lion zamboite, David a bouma ours. Parce que nzambe, c'est qui elongo na ye. Les taux nzambe na sama biso liboso, non. Dans toutes choses, il faut consulter l'Éternel. Il faut ça comprendre que, makamona osala, nzamba, soki nzamba zana, atozo pour la 42 à 0. Mais si l'Éternel est avec toi, on a la deuxième été comme 62. Remonta de Salami. David restera partout parce que l'Éternel, il était avec lui. Ma prière de cette semaine, ma prière na fin du mois août, nzamba za elongo na yo. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Bible bien, verset 15, Saül voyait qu'il réussira toujours avec peur de lui. Saül a remonté David, un simple soldat, roi remonté. Parce que le résultat, il y a David et Mimi Saül a nosani. On nous banga David. Mon ambaleo, a mon bang sangana royauté na ngai. A comme banga David. Parce que David, il était avec l'Éternel. Qui m'a prié de cet après-midi que l'Éternel marche avec toi. Marche avec Dieu et la victoire sera certaine. Amen. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais après, programme église, chaque mardi, vendredi de 17h à 19h, dimanche qui était de 7h30 à 9h30, église à Luanda, na Kapolo, troupe de l'université, il y a Utanga. Contact Namsizali 944 13 41 09. 944 13 41 09, 944 13 41 09, Église Zana Tanga, Trompe Université, Église Miss, Ministère international des surnaturels. Vous avez un projet pour ça, à part le programme Église, un projet, moi, soit la séminaire, la campagne, déjà. Vous avez une grande campagne du 27 au 29 septembre 2025, dans le mois prochain. Vous avez une grande croisade interne à 4 églises, Vigeza, pour gagner les âmes. Thème dans les alliés, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a fait avec des apôtres, et nous croyons qu'il est avec nous, il fera aussi pendant ces 3 jours. Et à 17h à 19h30, dans l'église de 27 au 29 septembre 2025. Voilà, comme on a vu déjà na souka, on a vu que vous en avez baillé na bango, moi comme ça tout balé, il faut ça la malamu yako pesa bango bambote bisika bazali, et puis que ça fait mutu ya bato, il faut ça la malamu lundi oyoyo bana bazonga classe. Nangola je passe le lundi bazonga le 5 pe bana bazonga. Avant que pesa bambote wana, il faut ça la malamu état que comme de Dieu. Tant bana bazonga classe, Satan a paqué de maka. Bilobe kusala malamu pona journée wana nzamba batela bana nyonso bazonga na kimia lipata nzambe ezali kona bomoi na bango makila na ebomba bango bana baza fitir pona lobi pona mboka pona bafamille pona nation pona société bazonga na kimia pe grâce à nzambe ezali kona bomba kozonga les deux pe bango kozonga les 8 na les 8 grâce et faveur à nzambe ezali kona bana nyonso na ba professeur ba directeur na ba collège nyonso na l'école. Que la bonté de l'Éternel soit avec vous tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu peux m'en dire, mais en a tu peux ça bon bakaye, tu peux ça bon semaine prochaine. Nzamba zo to publier la mission moté nzamba a pambola mais tu focaliser mingi na ba orphelin pour la rentrée scolaire. Parce que nzamba aza papa orphelin na ba de voilà. Côté on les a problèmes. C'est ça. Voilà. Un remerciement rapidement au fait ça. Je salue mon père spirituel, le révérend Gaston Mawete, un homme formidable, un homme de la foi. Je le salue aussi maman Hortense, sa femme, et je salue tous les membres de l'église Miss, et je salue aussi ma femme, Madeleine Marquez, une femme fantastique. Je salue mes enfants, Benny, Vincent, Adriana, Clénia, Ebenezer, Milza, et je salue tous les amis, que Dieu vous bénisse. Je salue aussi mon grand frère, à partir de Cincinnati en Amérique, le bishop Luyalak Emmanuel. Bientôt, nous serons ensemble au mois d'octobre pour une grande activité aux dernières semaines du mois d'octobre à Chicago. Que Dieu vous bénisse, le révérend Luyalak. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, avec Maman Fo. Que la bonté de Dieu soit avec vous tous. Je bénis aussi
mon grand frère, mon oncle, à partir de Suisse, Yanzinga, avec sa femme, Papa de Yanzinga. Papa Deo, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse aussi mon frère, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Patrice. Muito obrigado. Que Dieu vous bénisse aussi mon frère. Bernard. Et toute la régie, que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, que Dieu vous bénisse. Je crois que cette vision en ira plus loin. Dieu a un plan merveilleux pour cette vision et nous croyons en la grâce de Dieu pour cette vision. Merci beaucoup. Yangwana, toza kosenga keno bazana activité bazana besoin ya kopesa ba message papa pesi boye opesi ba jour na yo oye tozo sola makama boye pona ko aider bana na nzambe mususu donc Satan akangaye azokata ko kene église te mais na nzela na bilili boye na téléphone na ye ekokomela ye makambo papa zo ko loba prédication oyo ekokomela ye ata quelques minutes ako cliquer boye akoyoka mate ekomema ye na église donc Asana Nzambe vraiment bon ya ka plateau yango j'aime bien uti ko salama pona to mekampe côté ya bana na Nzambe mabunga ezali belé à part wana pe ba o bazana besoin d'activité ozali kamba ko lobela nini tout ça to ko lobela yango yaka na j'aime bien TV ezaka ka makambo ya plateau te j'aime bien TV to te ka bloc belé to te ka ba caméra to te ka ba lumière to te ka ba guitare côté ba instrument makambo so to te ka yango j'aime bien TV to za na direction de transit na palanka na juste kaka référence ezali banque bike soko zawana komona déjà Jemido TV ezawana rapidement nabi ke noto bandaki malamu to sokisi malamu na pesa bambote na ngana mo bosse tango na classe ka ba bosse ye na tiaka ye numéro 1 ya ba bosse papa de Yonzinga mon bosse papa de Yonzinga na pesa bambote pourquoi pas mama bitanzinga kasi boza na Suisse na pesa bino bambote na pesa bambote na ngana chéri kasa le fotale ya mboka pourquoi pas na pesa bambote na ngana alco kitenge babi Fox plus Fox est égal à Fox trésor ngina mauya Esther Ngabadi na pesa bambote na ibike no genre émission et ça livre vraiment bien Nicolas Metaya Bazer Lindula na pesa bambote soza na besoin qui ça bien kende na pharmacie Ebenezer na beta recette kende na pharmacie Ebenezer na pesa bambote na ngana Rikala douce na pesa bambote place ezwami pourquoi pas Tantine Fallon Pateta na pesa bambote Mariana Nimi na pesa bambote place ezwami et à la prochaine bye bye.